Yenge vantoto, yenge muzulu. Yenge munazulu, yenge vantoto. Ndinga teteate, ndinga teteate. Liluba ya nzambe bomoi bwa seko ya bakoko ekutikala seko. Bwanya mpe maele likolo ya mesa bongele meso mwene. Matondo, matondo, matondo. Ingeta, ingeta, ingeta. Ya solo tozali kota na deuxième partie ya masakoli na biso pona kotalisa biso mfumu kimbangu ye azali nani. Tolandaki première partie, lelo tozopesa deuxième partie. Ngai wa bino oyo nazwi maloba liboso na bino pona kosakolisa bino nabengami na kombo ya mfumu Kimbondo Mpadi ne Congo. Nabotami na tata na ngai Mpadi fils pe na mama na ngai Ntsanga Kila. Nabutata na ngai kuna nazali moko mwana ya Titi Kampanzo pe Ntekolo Vitinimi na mpango za Congo. Nabo mama na ngai kuna nazali moko Ntekolo ya Bakinzinga pe mfumu Ambamba Kalunga Kamba de Nkosi Yengo Ngoka de Alele Ntsantikila Kaulekanga ko yango nkoto yambamba nkoto kweno kabakotanga ompambako. Ingeta, ingeta, ingeta. Ya solo ndenge tolobaki ete mfumu Kimbangu ye azali nani. Mfumu Kimbangu ndenge topesaki na masakoli ya liboso abotamaki na papa wa ye oyo tobengi papa Kuyela pe mama na ye mama Lwezi. Kasi ya solo mission oyo ya yelaki na mokili eza koloba ete mfumu Kimbangu ndenge bato ebele balobaki ete abotama na tata na mama te. Na lakisaki bino ndenge nini mfumu Kimbangu oyo tolobelaka abotamaki na tata na mama pe ndenge nini mfumu Kimbangu oyo tozaka kolobela ayaki kosaparetre na kati ya libulu ya Mayenga nesika oyo bazalaki kokende mama Kulutune Kinzembo na mama Lwezi na libulu oyo akweyaki nzambe na biso ne wamba wa mpungu tulendo amonanaki place wana pe akotisaki loboko abimisaki Kimbangu oyo tozali kolobela sika oyo bayaki ne na mama Kinzembo na mama Lwezi oyo abotamaki na tata Kuyela atikalaki na libulu oyo wana ya elimo santu oyo toza kotalisa bino ete Kimbangu azali nzambe ya biso bayindo. Parce que ye abotami aye koya na inspiration. Mais lokola elembo na ye lakisaki ete abotamaki na papa na mama parce que moto nyonso akoki koya kaka boye te akutala likolo akweya. Non, il faut aleka na nzela ya tata na mama. Noki te toya kokoma lolenge tomonaka Yesu Kristo balobi ete zemi ya molimo mosantu. Donc nzambe aza na basemeki na babokilo. Mais nzambe na mabele akokoza na semeki na bokilo te na mayele nyonso oyo mokili tata aza na yango. Nde toza kotalisa bino ete mfumu Kimbangu ebele balobi papa kuna na nkamba utu kuna bakunda mfumu Kimbangu suke botaka manzake botaka bakataka yango basalaka nini. Nalobelaka bino na émission moko elekaka kuna na chaîne ya Fast TV ete ezali makambo ya lokuta. Mutu nyonso oyo abotami ata botami na mabele soki akufi nzoto na ye ekobeba kaka ndenge ekobebaka ya bato nyonso parce que to ekozongaka na kati na mabele touta na mabele te touta na mopepe. Liloba oyo ebimaka na moloko ya tata mokele te tika bato bakelama nde biso bato tokelama. Ezali te ndenge bayelaki biso ete nzambe asalaki ekeko apres ekeko na mabele apres afuli yango. Non, nyonso asalaki yango na maloba. Ezala banzete salamaki na maloba, ezala bibwele na maloba. Biso pe bato tokelama na maloba. Ndenge tolobaka mingi oyo touta na mabele tokozala na mabele ezali bongo te. Touta na mopepe po mopepe nde yango nde oyo maloba ebimaka na kati ya monoko ya mokili tata. Ya solo oyo nyonso azali kondimela mfumu Kimbangu pa azali kolanda mfumu Kimbangu yeba ete tozali na nzela ya solo. Mbambula elekaka ebele ndenge tolwakaki ete kuta batumbaki mama Kimpavita na 1706 kuna nde toye komona alakelaki biso ete mwana oyo akobotama na nord ya Angola
akobengama na kombo ya Kimbangu dia Tungunwa. Donc mama Kimpavita oyo atumbamaki na mwana na ye na mokongo abotami lisusu na nord ya Angola, abotami mpona kopesa elaka ya mwana akobotama na nord Angola na kombo ya Kimbangu dia Tungunwa. Kimbangu abotami kasi mpona kotalisa bino ete Kimbangu azalaki très puissant ndenge na lobaki ete akokanaki na Mahomet, akokanaki na Jésus te, akokanaki na Buddha te. Po ye azalaki deja na kati ya bango, aza deja mokolo na bango, po moto aliboso akelamaki ezali moto moyindo na kati ya bikelamu atata mokeli. Yango moni mondele moko alobi ete l'homme noir azali homme oyo azali berceau ya humanité. Donc moto ya bandi mokili. So babi berceau de l'humanité, c'est que moto ya bandi mokili. Ya solo ezolo bete biso baindo tuzana makasi. Fumu Kimbangu mpona kotalisa bino ete azalaki nzambe, pe azali nzambe. Fumu oyo akufaki me kino lelo amonanaka, abimelaka batu, amonisamaka na batu, atalisaka batu, aza kosala misala lolenga asalaki na 21. Pona 21 Fumu Kimbangu asekswaki 174 morts. Donc na 174 morts wana oyo asekwisaki parce que azalaki na 3 mois ya pamba oyo ezalaki na ye na mbanza nkamba asekwisaki 174 morts. Alors azalaki na mission ya makasi koleka, eza na prophète moko te na kati ya mokili oyo asekwisa 174 morts to 4 to 10 ya pamba. Mais Fumu Kimbangu asekwisa bango pe bayoyo balandaka Fumu Kimbangu na solo bakutanaka pe na bamakambo mosusu pe oyo basalaka na bikamwiseli toujours oyo Fumu Kimbangu alobaki ete oyo nyonso akondimela ngai na oyo nyonso akondimela ngai akosala bikamwa koleka ngai. Ayebisaki batata na biso ete na ba génération na biso soki tokoki te génération ya bana na biso ya bakoko na biso ekoya kotombola musala na ngai. Alakaki ete Kimpwanza ekoya, alakelaki biso nyonso. Tomoni Kimpwanza mosuni eye, tomoni sika Kimpwanza Kimpeve yango nde toza na kati etumba na yango oyo poto telemisa lingomba mission oyo Fumu Kimbangu azalaki na yango. Matondo lisusu na bino banso nakanisi mbele Fumu Kimbangu tango akufi kuna na kati ya Lubumbashi akufi ndenge nini. Fumu Kimbangu après ba mystère nyonso oyo esalemaki tango bakangi ye na mbanza ngungu batindaki ye na boma te, alekaki mbala moko ti awa na Kishasa ndinga azalaki na ndolo bake na ye ti na Matadi mayo kuna nisika bachaki na kati ya tono basude yango bache mabanga ya makasi poso ko bwaki na mai ekita. Donc bakendeki lisusu na tono wana na bamindele pona ko bwaka yango na mai kasi ekotaki na mai wana bango bakanisaki ete Fumu Kimbangu akotaki na kati ya tono wana nzoka Fumu Kimbangu akotaki te na kati ya molimo bango aza kokotema ye aza kotala bango. Donc Kimbangu bakotisaki mosusu o Kimbangu atikalaki yende tozolobela wana tango bakei na ye kobwaka ye na kati ya mai ebale monene wana na Lutendele abimaki likolo ya mai. Donc asalaki bikamu si ebele. Donc Fumu Kimbangu na mai oyo ye asala mutu moko te prophète moko te mutu moko te asala yango. Nde toza kotalisa bino ete Fumu Kimbangu oyo toza kolobela azali mutu ya kosakana na ye te, azali mutu ya makasi, mutu munene, mutu ya nguya, mutu ya tondisami na bwanya. Pamba te tango baza kokanga Fumu Kimbangu ebele bayebi te Fumu Kimbangu mission na ye azalaki na yango ezalaki nini. Fumu Kimbangu ayaki po a détruire politique oyo bamindele bayelaki biso, oyo politique eza koboma biso kino mokolo ya lelo, oyo politique ekangi biso makasi koleka oyo ekomi lokola nyonso ezali kaka ya politique. Tala balobi même mabele na ba français bakei na ba français milaye babi na mabele na bazamba eza ya leta. Mais soki oke na zamba, soki na zamba kuna eza na banzeta manga wana eza na zamba ezalaka leta te. Mais soki diame koti na zamba ndio oyoki balobi diama ya leta.
ekomi mabele ya leta nyonso ya leta mais zamba ezalaka ya bakolo zamba bakolo mabele do autochtone donc biso bayo tozala mabele il faut toyeba kosimba mabele na biso parce que mfumu kimbangu eloko liboso awelaki pa bundelaki ezali mabele parce que bamindele bayaki po ba détruire mabele na biso babotola biso mabele pe bakende na yango ndengo moni lelo toza na kati etumba oyo toza kobunda pona kozongisa vrai authenticité ya peuple africain donc soki tolobi peuple africain parce que peuple ya nguya peuple ye bandeli ye wana fumu kimbangu oyo tokolobelaka tango nyonso azali moto lokola biso te fumu kimbangu azali nguya ya makasi koleka na bepreuve na biso nyonso tokoki kosala soki totie fumu kimbangu liboso tokozala balongi lelo toza kolonga te pona nini po mutu na mutu aye na enseignement na ndenge na ye aye na makambo na ndenge na ye abakisi na makambo mosusu mfumu kimbangu asala te abakisi na makambo mosusu po kaka bato bakumisa basalaki bamona ezali ndenge nini te fumu kimbangu ayaki na mission ya kozongisa biso ba peuple africain na boyebi ya koyeba nzambe na biso ya koyeba authenticité na biso ya koyeba ko milengela toza pe na balosambo na biso ezate moto peuple africain akoko sambela ndenge basambelaka ba chrétien bamemela biso te parce que lelo tokota na kati ya rythme moko oyo christianisme ememela biso et domina biso et kanga biso vraiment na kati ya kokangama yango moni mfumu kimbangu lokola azalaki na mission ezalaki tango moke malgré ba massive nyonso oyo asali pe aza kosala kino lelo pona kotalisa bino te mfumu kimbangu azali elimo santu elimo santu oyo mfumu kimbangu azali yango nde tobelelaka yango nde tobengaka yango nde kitaka kati na biso me biso nde bato oyo toza kobenga nguya elimo santu toza na milimo ya bambwa milimo ya banyoka milimo ya banyau milimo ya bampese donc milimo eza ebele na kati ya mangomba oyo nyonso moni oyo milimo ya ndenge na ndenge yango moni moye babenga elimo eza te ndokaka molimo santu ezala te elimo santu nde ezalaka oyo tata mokila bikelamu akitisa kati na mfumu kimbangu oyo biso nyonso tosengeli to inspiraka nde yango eza kosenga na biso tozala na boyebi yango moni lelo milimo ya bankita milimo ya bambwa banyoka ekota na mangomba oka bato baza kozwa milimo mususu eza soki ndenge nini donc oza kotala oza komona ke ezali pasi mingi mais mission oyo toza na yango ya mfumu kimbangu ezali mission ya libération ezali mission ya ko libérer Afrique ya kozongisa authenticité na biso ba africain ya komizongisa biso nyonso ya komiyeba ete tozali na nzela oyo esengeli tolanda ezali na nzela mosusu te donc tokoloba ete mfumu kimbangu oui tango akufi na Lubumbashi na Lubumbashi akufaki asali kibikamu selebele bakendeki pe kokunda ye kuna na kati ya Lubumbashi bakundaki nzoto na ye pe ndenge bakundaki nzoto na ye ya solo ekundamaki kino ndenge toyebi papa dia ngenda kendaka alongola yango mais mfumu kimbangu ya solo bamindele bakunda ye te bamindele babombaka nzoto ya mfumu kimbangu babomaka garde oyo bana kokengela boloko oyo ezalaka mfumu kimbangu na mfumu mpadi nde moto wana kombo na ezalaka Simon Mozande wana nde yeba ye kokunda kuna na kati ya mabele ya Katanga nde ye oyo bapapa dia ngenda bakendaka kokundola bamema na nkamba moto akokosa bino te mfumu kimbangu akufaki liso moko ezotala liso moko ezali komona te oyo akufaki bongo babengaka ye mbuta mabwaka mpaka nde azalaki ngunza pe ya makasi pe ye tango akufi liso moko ezalaki kotala liso moko ezalaki kotala te mfumu kimbangu tango akufi bakendeki kokunda ye kuna na mabele ya Katanga mais wana bakundaki ezalaki yete mundela bombaki nzoto wana ezali quelque part donc ezali quelque part oyo bamindele ba exploitaka babombaka na ndenge na bango vraiment tosengi na bino nyonso bantata bamama biso nyonso bangunza
tozala ya kotelema ya kobongama parce que mission oyo mondela ya nango ayaka na mission ya kotroubler biso ya kobebisa biso ya koboma vrai oyo biso tozali ndo moni nzambi ya mpungu tulendo nzamba bakoko na biso atindelaki biso fumu kimbangu premièrement pona koya kozongisa bonzambe na biso pona kati ya bonzambe nde mayele eyaka po même mayele tozotanga lelo soki tata lobaka français te mama lobaka français te tozobenge illettré nzoka illettré eza na langue te eza na nini te eza na bato ebele balobaka français te mais baza trop sage trop intellectuel intelligence ezali koloba français te matondo na bino matondo lisusu matondo na bino nakanisi ndenge tolobaki ete oyo tozali kopesa ezali deuxième partie tokotalisa bino lisusu mfumu kimbangu après kokufa na ye na mbanza nkamba oyo kuna na Katanga oyo balukaki bamindele babomi Simon Mozande oyo bakoselaki biso mfumu kimbangu na kati ya boloko ya Lubumbashi azalaki na tata Mabwaka mpaka tata Mbumba Philippe tata Ntwalani tata Mpadi Buka Makengo Ntsuka batata Elembo Honoré donc bazalaki ebele oyo bazalaki na ye kuna na kati ya boloko oyo bayebaki makambo mfumu kimbangu metango bazongi bakokaki kosala makambo mfumu kimbangu te premièrement tata Ntwalani azalaki chrétien amemaki même ki christianisation na ye ti kuna na Lubumbashi tata Bamba Emmanuel amemaki même ki christianisation na ye kuna na Lubumbashi donc yango moni lelo soki bino bozoko invoquer tata Bamba et tata Mbumba Philippe non tokote ya mateya na bango tokolakisa bango mais bazali batu oyo bakufaki ne kuruze bakotaki déjà na pacte ya christianisme ya 666 yango moni mangombe bele okuta kuna bachefu Ntwalani soko talie même lingomba na ye kuna na kati ya mbanza Nazareth kuna ezali na signe ya christianisme pe bachai kuruze soko tali Mbumba Philippe ndenge moko bachai kuruze malgré zalaki puissant nini mais tango akokufa déjà domination ezalaki déjà mondele déjà abandaki ko utiliser bango tata Bamba Emmanuel ye azwaki inspiration kaka nzembo te kaka tonda mfumu adizulu tomatonda moyo ame vukangeye konga nani wankakalenda tomayimbidi lase nzembo na papa Bamba bana koyemba soka zo msango abandaki ko mata 1 mètre na kolonga na mabele ti en espace mais suka na yango lokola kotaki na système ya christianisme akotaki na ba pacte ya christianisme alors moto moko kaka tikalaki alandaki mibeko ya mfumu kimbangu oyo mfumu kimbangu alobelaki na mbanza ngungu ete Simon ya mibale akoya boko boma ye boko kanga ye me boko kuka ko boma ete ye akolakisa bino ngai kimbangu nazali nani nde Simon yango tango mfumu kimbangu akufi kuna na Lubumbashi ingeta matondo tango mfumu kimbangu akufi kuna na Lubumbashi pigeon ebimaka na mutu ya mfumu kimbangu ekendaka ti na nzoto ya Simon ya mibale wana Simon wana mibale yende azwaki siko incarnation ya mfumu kimbangu pona ku continuer mission oyo mfumu kimbangu azalaki na yango ebele wa mfumu kimbangu na nkamba Simon kimbangu kiangani aza na nkamba aza ni mfumu kimbangu aza ni na nguya mfumu kimbangu azali kaka mwana kaka koko kaka ya kati ya libota descendance wana donc mutu kwa tulendo alakela kibiso ndenge nebisaki bidon kwa tulendo eza esprit oyo mfumu kimbangu oyo ekitaka kati ya batu donc ye wana mfumu kimbangu kwa tulendo ye wana akitaki même ayembisaki nzembo na mfumu mpadi bo mfumu mpadi alataki nguya oyo ezalaki na 1889 oyo ezalaki na 1921 oyo eyaki ko s'inspirer na Lubumbashi le 12 octobre 1951 pigeon ebimaki na mutu ya mfumu kimbangu ekotaki na mutu ya Simon ya elaka bongo tokopesa bino Simon elaka makambo nini bakangaki na mfumu kimbangu makambo nini ezalaki kati na bango nde totondi bino lisusu tozongisi lisusu nkembo pe lokumu na kombo ya bango moko banlongo bakulu bambasi na bokasi pe na nguya na elimo santu tika batata tokota na kati ya mayo tozana yango potolonga etumba ya molimo oyo tozali kobunda na yango ingeta
ingeta. Kimia mapamboli ezala na bino mokolo malelo na pamboli lisusu baibanso baza kolanda biso pe baza koyoka mateya oyo bakoka kosimba yango pe kopesa na bai oyo bazangi koyeba pe koyoka yango po ete oyo tozali kokende na ntango ya bana bilaka biso nyonso mutu na mutu aza na elaka oyo tata achakati na ye. Tika nguya kimia mapamboli ya banlongo bakulu bambasi ezinga biso lisusu na kombo na ye tata tolebi lisusu ingeta ingeta ingeta. Tika bopambolama baibanso bozali kolanda mateya oyo efongola bino lisusu na boyebi na kombo na fumu Kimbangu fumu Mpadi ndinga teteate.